sport et toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino tozali sengo ya ko retrouver bino na ngonga oyo pour que to partager na bino information oyo. Quand même, malgré moment où tozali ya pandémie au boyebi ya coronavirus, isa pour la biso équipe mobimba ya DMTV toujours occasion importante ya ko rappeler na moko na biso ko continuer qu'observer ba mesures barrières pour na ko lutter contre propagation à maladie oyo ezali en tout cas commettre à l'arrêt topé en pause mokili mobimba. Mais information toyeto partagé ezali esengo tozali na yango ya koyeba que malgré difficulté tozanango quand même stade nabiso ya des martyrs pour na ba sportif ba amoureux ya football surtout sport utilisé à stade wana mingi koleka et kozala ezali enfin réhabilité ba travaux ya réhabilitation et bandi déjà pe réhabilitation wana et kokendeti na installer bakiti partout na stade bobi que stade wana ezalaka stade ya capacité à 80 000 places. Mais tozaka na bakiti muke kaka na niveau ba tribune mais na ba gradin bakiti ezalakate et selon ba norme ya FIFA na ya CAF ezalaka ko sala que stade ko répondre te na ba exigence ya FIFA na ya CAF et tozalaki toujours sous le coup ya risque moko ya ko sala fermer ba menace en tout cas ezalaki makasi et aussi ba vestiaire na biso ezalaki penza pe ko répondre na ba exigence wana te. Finalement, gouvernement Nabiso était beaucoup na poche une partie en bongo et bimi pour que bakoko démarrer ba travaux en amé ezali ngatende na zakoloba ezali yemoko ministre ya sport le pasteur Amos Mbayo oyo a confirmé biso information wana nde na zako senga binobo landaye et nasima toujours zonga pour que to analyser moi moke information wana oyo na biso to moni que ezali vraiment information malamu ezali sengo esengeli to ko encourager pe ba décision malamu ba kontina biso bazali kozwa. Je rappelle que bozo landa DMTV soki ozana na abonné te cliquer ko s'abonner ensuite cloche moko ko bima juste à côté oyeba na ko cliquer pe wana ko ma notifier na ba prochaine vidéo biso to ko yeba na ko tiela bino. À tout de suite. De martyr boyeba que réhabilitation il y a stade de martyr et ça pour Koba lobby ministre Amos Mbayo qui était ministre du sport à Salaki wana akena ko tala misala les autres manifestaires akena ko abetaki tour na ba installation sanitaire il y a stade de martyr pelouse wana stade de martyr ba kolongola yango pour les autres pelouse wana tesa ko betama ba kolongola yango ba ko somba ba ko changer ba chaise no stade de martyr plus de 100 000 chaises oyo ko sombama 80 000 bako placer en 20 000 bako bomba yango bako bongo la tribune d'honneur et puis tribune à presse aussi bako bongo la yango pour la répondre na ba norme dictée na ba exigence il y a confédération africaine il y a football avec cette réhabilitation dans le bataille to banzi que stade de Marty est échappé na mesure na décision à CAF pour na kokanga yango. Serge Makoso total interview ministre Amos Mbayo oyo accordaki na serviteur na bino. Serge Makoso bana ndako sokolingo travail malamu kolanda makele ya libanda te, donc il faut que ça la musala. Nous on a voulu surprendre tout le monde bato basi babandi misa ni tete maladie oyo ebeti mokili mobimba na banzi ba matériel il fallait déjà et abasala. Je crois tant au premier ministre a bengisaki biso sali commission na ba collaborateur na ya finance biso nyos to vanda ki to réfléchir par étape
Donc on a trouvé une difficulté financière. Tu vois qu'on a le premier ministre, le chef de l'État, tout le monde a un vestiaire. On a débloqué 350 000 et qui directement versé dans la société pour que misala. La société qui est belle, la maquette qui est belle, mais tout le monde qui est maquette na bango, franchement, on n'a rien envié dans le stade de Mikili. Il y a un Congolais photo ndimanaka. Nakokai kolobake ngana sala musala wana naza mwana ndaku mais na yeb expertise ya CAF te parce que CAF a une exigence na ye mais tant on a mboka na bino bozana bato CAF azo honorer lelo président Constant aza premier vice-président ya CAF aza membre ya FIFA azalaka na d'abord inspecteur ya FIFA bozana ndeko Kande azali inspecteur ya FIFA bango ne baote ko kanga stade ya Zimbabwe bozana bandeko ndengo wana opesa bango responsabilité ya wana ministère des Sports et Jacques est coordonnateur à Misala wana ndeko Kande parce que aza inspecteur donc au moins tout à l'heure tout in vestiaire bandeko wana na configuration na bango bachaki 23 box mais à faire observer mbalamoko parce que ça détenteur a cahier de charge ya CAF alors bien non il faut 25 donc tu vois déjà à ce moment-là vous êtes à l'abri ya makama nyonso souci na ngai zali ministère des Sports mutuma aux l'éternel azate mais tant on a aux alaté natika bilembo. Je crois que tous les nous bana toujours les travaux salamaka mais les travaux tant hôtel salamaka il y a 10 ans 12 ans na exigence ya CAF ya FIFA lelo ils en denge mais ni tété complicité ya ndeko Constant nazo insister nde basi bakangi stade nde basi bakangi na base premier ministre asenga ki ya lobi sala tu bakanga stade wana te Constant na ndeko Willy Kande ba manager na baninga na bango kuna ba tsebiso na liste ya pas. Donc, ceux qui ont un moment où on a des gens qui mais tant il faut valoriser l'expertise et Bissomoko. Moins de 5 millions, 4 millions, quelques. Parce que il faut bâtir des chaises. Il nous faut au moins 80 000 chaises. Donc, au total, nous devons en acheter 100 000. Donc, il faut 20 000 chaises et bon maman. Parce qu'avec la mentalité de Congolais, il y a aux 8 chaises au Bambi. Donc, il faut des chaises. Voilà, Amos Mbayo Kitenge. Donc, les travaux, ils ont 13 millions de beaucoup de ministres Malobi, c'est les travaux, ils ont un coût global, ils ont 5 millions. Donc, arrêtons aussi d'Abilobela, Manda Mutosa. Voilà, merci beaucoup. Bolandi wana ministre des Sports Amos Mbayo Kitenge Oyo a confirmé Nabiso qu'effectivement les travaux de réhabilitation à stade des Martyrs et Bandi surtout na partie où il y a vestiaire pour que c'est la norme ndenge CAF et FIFA et c'est gouvernement a déboursé une partie en bon pour la misala ne salema mais somme totale et kokendo autour il y a 5 millions afin il y a tia bakiti partout na stade en capacité à 80 000 places boyebi et à Mosumba ya lobby commande na bango sali à 100 000 chaises 20 000 kozalo kwa ba réserve ba ko bomba boyebi bakiti mususu bukana koko bukana du fait il y a ba violence sur sali magana stade tout comme pe ko bukana tout simplement car par usure to moi raison mususu et remplacement nango ko ko salema facilement au lieu que tika ba vide tolandi information wana ba effort au gouvernement Zali Kosala pe ministre a informé na biso que normalement stade de Kokai Kokangama déjà n'eût été influence il y a président Constant Omar Rio Boebi Azali très critiqué par sportif congolais mingi ba critique ka gestion na ye ndenga Zali kokumbela yango mais ministre na biso sport a loué Constant Omar ya lobby soki stade wane Kangama qui était à ce jour Ezali parce que Constant Omar ya joie qui moi moké na influence na ye pour na ko retarder inspection à CAF à Namboka Nabiso ou certainement il ko aboutir na décision fermeture à stade des Martyrs. Et cette situation et permettre peu na gouvernement Nabiso bien sûr avec apport il y a ministre à sport pour nous faire comprendre na premier ministre et na chef de l'État lui-même Félix Tshisekedi que il était important, il était impérieux il y a okoka ko réhabiliter stade des Martyrs wana ko rendre yango na ba norme ndenge FIFA
PK faisait ko exiger soki tolingi ba compétition koka et continuer kobeta mawana parce qu'il y avait épée de Damoclès et là qui polo il y a mboka na biso balinga ki ba kanga stade wana. Le stade des Martyrs, je rappelle, c'est le plus grand stade de la République démocratique du Congo, ezali patrimoine oyo président Kala Mobutu a tike la biso et stade wana pe d'après ba plan nango normalement ezali stade moko oyo ici là qui té singela ki babiloko belé ko cause autour nango. Je pense que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo moko pazali le premier sportif congolais. Je pense que ministre à sport Amos Mbayo qui tenga koki ko la épée projet finalement ya ko finaliser stade wana parce que stade wana ndenge Mobutu a prévoyé que ça les maïsi là té est-ce que ba koki carrément ko sili s'appelle stade wana té en créant soit salle neti terrain basket ezali en plein air wana ezali biloko ezaka nango lisusu bakoka vraiment ka kosilisa stade wana ndenge ezalaki prévu en respectant bien sûr banorme oyo ya lelo ndenge ekomi oza vraiment malamu mingi. Mais déjà komona que station ezali kosalema du moins na côté ya basiège parce que boyebi ke na stade wana bato basombaka babillet mais nombre ya bato ekotaka na ya babillet etekami jamais ekokaka koyebana est-ce que ekozala possible soki batie kiti mutu siko soka koti avant d'appel na kiti na ye ozo correspondre na numéro eza na billet na ye. Donc c'est vraiment compliqué. Nous pensons que ministre Sengeli ba ko kapé ko réfléchir sur sécurisation. Il y a stade wana ba installation pe ko favoriser pe insécurité. Donc Sengeli ba ko réfléchir na babilo konyo soto wana po to zali pe na le kamoko solo ba moment mingi zali problématique il y a fuite il y a ba supporters na stade. Vous remarquez que na ba match ya bali na foot et même ba match mususu ba support na mingi na stade té et ça dû na ba facteur rebelle notamment facteur il y a insécurité où ils sont ils na kati ya stade ils allaient tout autour à stade au senga que ministre ya sport ou azali mopayate na domaine wana ya sport akoka ko se pencher sur question wana pe ko profiter na temps moro ils a créé par pandémie ou ko réfléchir sur ba solution ya malamu ya komema pour que finalement tango makambe kozonga la normale et que ba compétition kozonga stade pe comme réhabilité to bape kozongela kokende stade na ba conditions de sécurité papa akokende na mama ke ipe na bana sans ko craindre sur sécurité na bango. Donc voilà information yo sepeli sibiso ezali réhabilitation stade des Martyrs au bandi sous le leadership ya Félix Tshisekedi. Nous nous félicitons de cela quand on sait que mboka ezali na ba moyens surtout na contexte tozanango ya maladie qui est une priorité au basaleli d'ailleurs état d'urgence sanitaire pour que permettre biso meilleure lutte contre pandémie wana ya coronavirus. Mais je pense que tout ça comme on a moins bouya tunnel, je crois que coronavirus au kalaté aussi la nango pour ndenge déjà ba iko ezobi makaya ba kisi ata koto ba oboya. Je crois que Afrique a rebunda yemoko pe a s'en sortir na maladie au sans que cataclysme oyo ba ola kabiso ekoka ko komela biso quoi. Donc nous pensons que ba activité kozonga normal football et kozonga ba sport nyo surtout et kozonga stade wana ba réhabiliter yango pour que toko ko subir le sous ba menace te oyo CAF na FIFA basa kabiso tout le temps oyo metaka biso parfois à mal peta kabiso vraiment mal à l'aise. Félicitations na gouvernement pour la disponibilisation bongo mais tolinge suka bongo te parce que biso toza un peu habitué na ba chantier moko interminable ici la nangote to monaka ke omoni ba lancer ba koya même ba sali pose la première pierre mais après omoni salami nangote. Donc na mboko nous avons vu des choses tozoka stade amuke ya Bandal stade municipal un terrain oyo bana ya Bandal bazali ko beta bale wana mais ti le stade wana ici la nangote et on ne pose la question à personne n'est responsable et kangami nangoka bongo et voilà comment on se moque des Congolais et comme ça na bato yo bazali ko diriger biso ça mawa vivement que justice a se saisir pe na makambo lokola wana lokola to comme on dirait moi masoleza malamu na 4e rue na parquet général près à cour d'appel ya Kinshasa à Matete kuna to moni on dirait moi procureur au basa kuna on dirait ba vraiment ça moi malamu et aux ala pe bien to moni pe ministre ya justice comme ka ko recadrer ba procureur to moni pe ba répondre et on dirait moi makambo comme kende pe moi bien peut-être état de droit ngo sala que justice comme ya ndemo pour na batunyo surtout wana za parenthèse mais sujet na biso zala kinde to lobby réhabilitation stade des Martyrs c'est sengo pour na ba sportif congolais parce que il peut permettre à ce que stade wana échapper na risque wana fermeture. Merci beaucoup.
beaucoup vous avez kolanda DMTV chaîne YouTube na bino soki bo sepeli na élément oyo bo liker et vous savez biso bien soko zana na abonner te cliquer au s'abonner pe ko bo santé ko cliquer na cloche ko bima juste à côté pour comment notifier na ba prochaine vidéo to remettre en ligne. N'oubliez pas maladie zali coronavirus les continue ko frapper tout continue qu'observer ba mesure barrière hein, pour que tout yeba ko prévenir contamination na maladie wana pe ko couper chaîne ya propagation. Merci beaucoup DMTV vous dit au revoir.